na bosolo na politique na Vivendi et puis Gauthier si le vivre ici sous avocat na épée baza kuna na bosolo. Je réitère mes propos. Fally Ipupa Ntimba n'a jamais signé un seul contrat avec Vivendi. Faux et archi-faux. Problème est les animes. Artiste à comprendre, artiste Fally Ipupa a sali mensonge trop. Ok. Lelo batebele total à internet il y a likolo. Tout ça dans la vérification à source T. Voilà. Siko azoro sukuka ke ndenge nini bayebi makambo. Voilà. Artiste Fally Ipupa c'est un tricheur. Mutu so sala examen d'état ba vivre peut ça bon a suivi en tout cas so inga parent en PC. Suivi ya nini. Mais alors garçon Fally Ipupa femme un homme phénomène. Azana politique mo baba azana na kasi. Yeboye bakoma na politique wana omoni ke ti bazala tozo betaille ye na politique o mama bisi so disque bini to bugula ki go disque bini oh go disque bini go to keka un exemple lelo héritage de ça 3 ans 3 albums na producteur wazaki producteur ya monsieur Fally Ipupa voilà sikoyo ba merveille o bango bazolo bezaki pas producteur pourquoi pas hériter de ça. Tant que il fallait à level akuta makambo suso to lobaka bato baboya. OK. Non ils ont encore makambo kuna so ko. Les gens ba ja ba producteur wana. Kuna so ko ti ko mama chez mon frère. Den na yé état d'esprit héritier pour ko mama chez mon frère ça passe. Alors ça là. OK. Pour ça va mon pas du petit wana. OK. Mais alors quand on va aller mon mafé ba ki to zande bo. Voilà ce qu'on nous a mis à lui. Beauté c'est. Voilà. Aïe, là, ah, Eva, il y a un d'abord pour ça rabattre les bouilles. Vous savez ça va ménomane à la bonne musique bas congolais. N'a pas joué au salaire à appelez ces bons millions de bailleurs on a qui basa pour nous donc à ça sans trop. Voilà. Il y a un côté c'est le but que Azap vous a pété au le côté qui ne voit là. Il y a un artiste derrière à Sali il fallait pas conseiller pas comme on a pas point wana. Bon comme on a pas point wana nengeni artiste nyonso a pinga maka ba kritika kai. Combien de fois ba kritika ba chile bien? Combien de fois ba kritika ba président Werason? Ba les ba Adolphe de Milliers, ba Blaise. Ba faire rigolo la coupe n'en parlons pas. Donc eza eloko ke muto a sala ka musique pour ça la nerf solide. Voilà. Oh, on a le shot à fort Yourden. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec Given, bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison Given. À Bossali Minoté. A Tchelibinope promotion congolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle moi, votre humble servante, Katifola, maman Popo, la maman de la nation, à côté de la bataille de Kenabino, à côté de la machine portable de Nabino. Nous sommes sur Congo et c'est officiel et télévision. Oyo eza chaîne Nabino, chaîne Nabiso, chaîne Yabiso, nous sommes congolais. Bah, oyo bazala tenter à s'abonner à mon vidéo, s'il te plaît. Il y a de bonnes choses ici. Abonne-toi seulement. C'est la moindre des choses. Et merci aux abonnés des Congo et Sengo officiel télévision. Merci à mon général. Papa Clovis est film par Motema. Il y a maman Doris est film par. Merci aussi à Armel Omodé à la caméra, à la régie. Je vois Berly Vengametoul. C'est ma belle-sœur Popola. Merci à mon papa spirituel, le papa Richard Silabo. Et merci à Hercule Bamboitou, la London City. Merci à Docteur Dekana, merci pour tout et merci à toi, mon frère Rossignol, Rossi Mossala, j'ai voulu soldat. Celui-là, c'est mon frère, maman. J'aime énormément. Merci aussi à ma fille chérie, Percy Lefola Kokolo, pour les conseils, ma confidente, tout ça. Vraiment,
ensemble, il n'y a pas de souci. Dans un monté de plateau, je suis une fois de plus avec Yampaka le sage. Babi Yampaka, il sera ma belle, c'est qui m'a baisé. Il faut moi relever là, il faut qu'on ça. Comment est-ce que maman a les pour tout le monde va vidéo qu'on circule. Na ba net tout le monde a batu bazo tia image ba vidéo. Mususu ba tia image ba lobi ke oh papa avait fait rigola na mwanda asali piaka. Ba mususu ba tia image oh héritier Watanabe asali plat batu ba matiti na ba likolo ba nzete pour espace ezalaki te. Mais siko tozana ya paka yemoko na plateau awa a remeka ce qu'on faire comprendre biso qu'est-ce qui s'est passé réellement na mwanda na concert à papa avait fait rigola. Et tout le monde dit sous prince ba bien zongi sous. Ayebi biso alobi la personne la plus oh ya yo kaka na musique congolaise c'est Fally Ipupa. Mais tout le monde ayo kaka Fally Ipupa mais tous ces temps-ci azo prestara kaka na banzembo ya papa Hervé tu habité entre guillemets et loko nini ezo luka et salamawana avec l'artiste Prince Babia. Voilà, merci Berlif s'il te plaît, faut qu'on les langue plateau vraiment quand il a pas pour naïe photos lobélé la marambango parce que c'est la bouche autorisée la personne mieux placée pour nous expliquer biso qu'est-ce qui se passe réellement dans le concert. Il y a Mwanda, bonjour Yampaka. Bonjour Katifola, bonjour Nabalamini Sakongo et Sengo et puis bébé Nao Batutu maître Zek Balébé les porte-monnaie magique mais avec semaine azana mabele na comme une sika puis président a vu Manu Mwendo Dirango Biuma puis bienvenue sur le monsieur penalty Charlie Kabia na vie Charlie Kabia donc na ole la Issa Unga na neuf fois ya ba griffe les grands sapeurs problème est ça oh na oki moi masula Mwanda moi na wana héritier Mwanda héritier ça li plein to sur la bien héritier Pia nani faire rigola Pia et ça na ngo ndenge na bango baloba omoni bana ben poli balingaka ko comparer na mukulu ata biloko mukulu na ndako mona oyiba ngo ali yango po bateli ya ebele faire rigola azobeta na Mwanda pe moins cher le la $10 $8000 allez Mwana wana kabi aye pas et ça 10 000 francs 8 000 francs ok donc et ça on a salle VIP te ni fait espace mo ya munene za clôturer na yala wana yala trading donc boulot salama ki wana batutu bazalaki d'accord et en plus tu vois que jour wana tozalaki na match voilà tu es na match tout le monde azali focus ezali na match total la pe biso mo pe to banai vraiment te focus ezali match donc bato 6 match ba esco ko sepela victoire ya RDC donc faire rigola sala rama mutango belonga ezalanga siko na yango nani yango abinisi makambo ya mwana wana Kabia akoyikoleka faire rigola na plein on a ba image ndenge ezoleka wana ba image na bango ba jeune bazala bo bazana batu na bango mo ba montela bango ba comme ça mutu mo misatu mais po ba banano ba plan bazoluka na martyr o esika mutata carrière na carrière ebeba po ani batu bakota yi balobi héritier Watanabe batu ba matiti na banzete mais image ya papa Hervé na père na sima wana ba distraction biso net oza be focus na biso ba Yvette Mbi ya Sanuti ba yeba mabe ya kanam ezali dynastie volume 2 ezobi au moins ba distraction esali boy golwanya sur gladiateur donc président Dilor to fungula miso et puis to fungula matoi to kaka dynastie na miso to tala na bango te posko to kina bango bi on na ebi de mutu to ebi ke pona diembela il faut na diembela fait pona sala Yampaka tout le banon entre nous par rapport à level au papa va comme on a minute par rapport à net zo yoka makamozo to kapo bilo ezo to kanani milo ko ezana na moto en tout cas ban PV ba succès ba perbe ezo ya mais le niveau to yebe ni so te meke catastrophe ça la makuna ba scandale mais ndeni ba image de la so na niveau ya Mwanda no eza popularité ebeleti OK na niveau ya Mwanda eza na popularité ebeleti Mwanda so to ke bien eza ville ya Mwanda mais eza vraiment na ba norme OK eza vraiment na ba norme te o faire rigola ça na Mwanda wana ezali plein à craquer ya biwa batu ba utayi ba yema ba boma ba matadi batu ba uti ba soyo et puis batu ba uti ba soyo ba uti ba kabinda donc récite ezalaki total voilà kutu mama okenda po biso pe to ko sala débat na mutu te ke biso to ndesaki bino to ndesite non to ba camarade na bango tu as camarade na bango te dans zone ne jali tamba business aza wana jali tambu business na mama oteka iPhone bilamba na bango
baba camarade te poché Janita mouya tout méga chop chop à manger et à boire donc biso toi camarade à moi on a té so to li tout ça concurrence il faut tout ça na ba Fabregas maestro ba fali ku ba bango ne faut ba ça ba diba na bango frère Egola za camarade na bango ta mukete donc ba ça ka ba jeune na bango doli chalaku jilo semu ne ba o sala bango na bango botanga biso na ba diba internet moi on a hérité alors ça na biso concurrence ya ni biso za ebele voilà biso toza ebele toleki ba musicien nyonso lelo na bato ebele sikoyo bongo biso toza ebele bato mike mais tokofina bango hérité pas ya faire aza ndenge muchopi faire aza mungu mais oui maison mère ezalaki ya bafere hérité aya fere ya mbai voilà fere pas jouer sur na bolingo na ye ataki na ndako po alakisa ye koyemba ok po hérité aya azalaka danser sikoyo koya kolobaka danser a gagné chanter danser ndeni ya paka bo banzimo lokwa ba nostalgie kasi yoka ba vodi ba kitoko wana nostalgie wana fere nde mutu abimisaka apesa ko apesa na moni il faut yemba ngobo il faut yemba ngobo il faut yemba ngobo il faut yemba ngobo ye moko so abetela même ngaya voilà wana na héritier kabea petit na ngai ok petit to ndo zani pa musika sika ti bututanga no tonga tonga vetoni voilà dans no tonga tonga vewe ana tonga weha mais on a une logique on a une logique olobi likambo ya mutu na sima na ye yango kotonga donc mais anotonga c'est anotonga na voix anotonga na sens que asimise ba mutu kane ba defisaka no so balpang abaisa so balpang yango avec ba mitema ozali bisu dossier ya mutuka ya paka anoro baba mutema mabenga na kotambola boyete ba pesa mutu kango boye bazolinga ta kotana ba vie liot na kati en tout cas, héritier Watanabe, tout à tembe, il y a le week-end live, et ça, il y a un kunga. Faire voilà. Voilà. Voyez, nous sommes battant. Donc, on va rater pema. Qui n'est pas kata banzolo. Koyemba mukolo kopo les affaires, bango tuwa nozomuna, ntaimba bien azati. Voilà. Pour faire azui chance à oyemba, pour faire ayemba JB Mpiana, Salvatore de la Patria. Frère Egola imana igwe de la forêt où rason. Voilà. Na ebite obi faire ayemba na ba papa Janou Bombe. Ouais. Mbongo ekomi kisasa ba papa wengo bazalana. Mbongo ekomi kuzima. Pas congolais. Bania sona il faut zala. Papa wengo mazote. Mbongo ekomi muzima. Siko yo fanela na mbongo ekomi katanga. Yo fanela mo sali solo vocal na tout. Bama yeso bazala yuane. Voilà. Tu vas faire Egola ne on ngara biso soni. Nous en avons vraiment de ebike et pas na lutte contre la honte. Pour faire Egola au tika la komona sengle na ta mukolo mo. Voilà. Après Gauthier c'est pe lisusu aye lisusu. Gauthier c'est makambo ya paka. Eke mabe Oui eti na landen na soupçon Vivendi na za mobile. Oh. Mobile camarade Nazaï Azar président France. Camarade Netia Yaka Vivendi na tinaye kindo tala bodo na. Mais si qu'on a eu Azar Vivendi te ya paka. Na bosolo na politique na Vivendi et puis Gauthier si a le vivre isusu avocat na epé baza kuna na bosolo na. Siko problème est nini? Artiste azo comprendre artiste Stéphanie Poupa a sali mensonge trop. OK. Lelo batebele total internet ya likolo. Tozamna na ba vérification ya source T. Voilà. Siko azo kosupuka ke ndenge nini ba yebi makambo. Voilà. Artiste Stéphanie Poupa c'est un tricheur. Mutu so sala examen d'état ba vivo pesa mbongo suivi en tout cas so nga parent en pesa. Suivi ya nini. Pour moi on a yebi à sala examen ba genre ba famille. Ça la suivi là. Ce to bito comparer fali na faire. Faire l'équipe fali na musika même na ba carrière solo. Na oyemba. Faire Egola même na ba carrière solo tokei. Faire Egola premier album na eti na troisième album. Producteur na moi zaki soda. Oh yebi ma musique ti. Oh là là. Mais Simba Dabira. Général Dabira voilà. Général Dabira oui. Producteur il a fait Egola zaki soda so dire producteur na ezali général Tambo fort. OK. Donc yebi na ma musique ti amusé na eka mbongo na ye. Mais alors garçon Fali Ipupa femme un homme phénomène. Azana producteur mo baba azala kama kasi. Yeboye bakoma na producteur wana. Au moins que ti bazala tozo betaye. Ye na producteur o e mamba musique. Ce disque bini to Google ki go. Disque bini oh go. Disque bini go.
yango boni eloko etindaki eti producteur na biso oza boye kutu tofinaka boye mpo ezala boye pesa boye nga na mona période mona azala na petite terre mo azala journaliste pe ya son âme président echoungu ake kofina mpo batiaka sambara premier na hit na ntango babimisi collège de nome sambara polina batiaka yango kaka premier na hit na mesala na makambo ya bacorruption nga mna nafanda na milia musiki donc nasina mesala na nasina mesala na bashok baje wana tu basalaka salasala na yebi yango malheureusement tozonga sikoyo lelo producteur ya héritier ezalaka nani ka oyo azalaki na fali seki héritier mpe azwa batrofe yango aza makasi ya komisaka bato esika oyo ifo okoma numero 1 oleki bato nyonso baza mpe na héritier baconseil yango bazokende bafestival pourquoi pas héritier azokende seki ekota makambo mosusu na kati ntango tolobaka bato bamonaka mabe napesika exemple moko eza nango pete toswana te eloko te nayebi esaki ya mbongo place aza mna azotala nga le grand Kadhafi Jojo Kabuya toswana te eloko te tokeka na exemple moko lelo héritier azosala 3 ans 3 albums na producteur oyo azalaki producteur ya monsieur Fally Ipupa sikoyo bamerveille oyo bango bazoloba ezalaki pa producteur pourquoi pas héritier tosala ta mosusu bamoni ifali aza level akota makambo mosusu oyo tolobaka bato baboya donc eza nango kaka makambo wana kuna so okoti so okoti ifo koma masheri mofrère nde nayebi état d'esprit ya héritier po akoma masheri mofrère eza pasi aosala yango te po azala mobali peti wana aosala yango aosala yango te ata mokie te oyebise neti nini mpona makambo wana po aoboya yango kutu mokie donc alors eza na bato baesprit eza faible mpona koluka kokoma tobenga bango bamalula nga nazomona ye fali lokola Adana Eve comment ça expliquer Adana Eve Adana Eve bawelaki kolia mbuma mpo bayeba nini oyo nzambe azosala mais alors ntango baleki mbuma mpe bayeki koyeba toza nde boye voilà sikoyo nzambe ezali beauté sain aye kotala Eva yo na Adam bokosaka bato nde boye bozokosa bamenoma na la bonne musique bacongolais na bajo bosalaka ali apeliseli bango mwinda nde bayomonake baza bolumbu donc aza centre yango côté c'est le but que aza mutu apetete oyo bokolokota ye ke akende po aza bapreuve yango artiste erreur asali ifale baconseiller bakoma na bapoint wana te bokoma na bapoint wana ndenge nini artiste nyonso apingamaka bakritikaka ye combien de fois bakritika bajibe mpiano combien de fois bakritika baprésident Werason balebele badolphe de Minez bavie blaise faire ego la coupe n'en parlons pas donc eza eloko ke mutu asalaka musique il faut azala nerf solide oh na loba shota for you again papa Clovis Simba dire et solide dire solide te yango moni makambo nyonso azosala ça sert à quoi lelo komusa banzembo soki gotie nani na kolia ye kaka bo nani baolia ye kaka bo gotie wing baolia ye kaka gotie wing autokufa biso oliaki famille na biso po baleka faire ali soki omoni ndoki azoli ata famille na ye te soki aza na puissance ya mabe yango tous les ndoki manzambe alingi lisu misala wana te bavérité yango ebele totala bango na marché baza lisu te ezalaki nga naza nga nasala nga nazongisi en tout cas congolais esprit ekomi éveillé ezonde ntango tosenga démocratie ntango eyaki oyebi nabeta lisolo mo bato bamona drôle mobutu akufa le jour mobutu akufaka le 24 oyo tobeta ya bato bamona eloko wana yango départ mobutu mpe liwana ekomomona mobutu akomi baproblème mobutu ekomi boye ona kolongola nani alongoli nzimbi asali boye donc makambo otu yango mobutu déjà combien c'est dormi. Voilà, combien c'est dormi, clair d'œil à toi, c'est le scram. Poutine, oui. Petit bon né, bon maman Kelly. Mikolo Tomoula, c'est le scram. Azana, on a tempo na c'est. Voilà, Poutine, clair d'œil à toi, de bon séjour là où tu es. Il y a le bien d'aller en vacances, ça aux pépé. Voilà. Les États-Unis. Si vous tout le temps là, prince Babia, les sous-soyez, interpréter les sous. Papa Hervé Ferrego là. Oh, c'est impossible, mais ça l'a mis. Mais c'est qu'on a le bâtiment ailleurs, Kakamine de Fally Ipupa. Mais, à ce qu'on interpréter Ferrego là, on a évité qu'on a le bâtiment, il n'y a pas. Bon,
Ils ont des On dirait ça, j'ai monté maman, maman, ça, c'est syndicaté à cadrer. Oyo, à ça la mathématique, faut attendre un livre et maths. Voilà. Prince Babia a ça la belle voix. Pour ça, on a un exercice, faut être comme ça, grand, il faut travailler, faire rigoler. Ok. Mais le bien, il y a café. Écoutez, c'est rien, ça l'est là. Ok. Pratique les anatines. Voilà. Pour que c'est le comme sous pratique les anatines. Donc, il faut pratiquer, faire rigoler, pour la corde vocale, et pour maman, azala le sous puissant pour les chanteurs ou les l'icolo. Mais il fallait pour papa et ma quand même. Eh, ben c'est bon, Enfin, surtout le rôle, tu dois la mettre. C'est toujours comparé. Bah fallait couper photo comparable. On a bah Cindy na bah alors bon. Ok. Pour ranger na bango yango wana na ba gypsum. Ok. Maman Bilia belle ranger na bango yango wana. Voilà. Et ça na batu ba yemba pour faire relation ayo e masek. Ya moye bazwi wapi. Oyo comme na papa couper batu ba lili. Voilà. Donc pour eza domaine pour ekop na lelo mikolo na mo sepia na Rita Bola malgré na ebimite. Malgré nani akoki kondima kozanga eloko motema yelinga na lenga gotina Rita. Ouais, bah, featuring, il y a soleil na faire rigoler. Écriture chinoise. Voilà. Et bien, ma concert à Moutalobi na beti na stade, mais nzembo ebomia. Makambo il y a pas il y a Feloana. ebomia ngo. Na lilinga di. Voilà. Mais yo il sera biso que yo silisa nyonso. Mais lelo na nzembo ba tweeter ka ba fuiter nzembo. Mais ebomi donc alors que dynastie volume 2 oyo ba goloa tout ba Yvette Mbi azana na nga vraiment la préférée ba zo nyonso batikela nga yo na si olito. En tout cas vraiment to bomba ba mbongo na musenge to so ba dynastie. Voilà. Pour ça vraiment album oyo artiste abimisi énergie pe force nyonso. Pour nous aussi ça marambo malgré ba copine ba musicien ba mo kota ba musicien comme il passe. Oh ba copine banane. Ba musicien bele to mona ga ba balate. OK. Ndeti banane. La Costa balate azana copine na. C'est ko copine na akoti mamba la Costa na musika sika. Wana za marambo ya musique. Oh. Donc moi si ata ozo luenda ko mobali na ko makulala wana makambo ya musique et engagé yote. OK. Boso ibiso pe bato yolo to bito côté la musika sika. Mabe comme ça. Voilà. Donc Tantini Keba. Didier Lokese yebisa moi sina. So ya toucher ya musika ngana zato uta nayo facile pe péter na expliquer au maman oyo mo ozonga pour comprendre. Donc moi si stocké aux moi si ozo mobile na ya kimungali. Donc Mario tout le monde on a terme bien mungali. Mario wana l'époque ba papa. Qui bokana na Bruxelles et puis Junior bokulaka. Mario me comme mungali donc so ozi mutu ya mungali bossa film na la vie est belle. Et qui me dit Cours c'est tué. Cours c'est tué. Prince Babia azalaka wana asala boulot na bo Prince Babia na talent elo ebomake maman na ye. OK. Mais maman Leli, maman Zolela. Abeleli maman Denis, bali ba humilier artiste maman Leli. Fallait pour la maman Gauthier. Mais tokoto wana za mutu muzoba ya ko belela maman présidente na muzoba modèle wana. Pwani comme ba jibu. Tokoto wana kamusima Aleli alobi bali ba humilier artiste maman talela biso likambo yo. Wana état de droit. Papa Fachi oza wapi maman Denise. Et bon ya yemba ya Touré ta ele likambo. Voilà. Ya Touré ta ele likambo. Mami basoni na balo. We ba ke yé artiste wana. Akena obeta na bamboka musu o babundisaka Congo. Voilà. Donc ya za mutu akenda koteka plat ya Congo. Merci. Mazaye monte quand même. Na bien, mutu abanda mama ateka ba plat yi. We ba ke bato tu babundisaka Congo baso plat epana. OK. Oh. Na président ayaka wana o akenda omela casse-tête. Macron. Alinga Congo te. Parce que yaka na ngana ba. Mutu aza ennemi ya bandeko na mutu aza na besoin makila ya bandeko na etangaka. Mais yo kanga magana na éviter mabe ya kana. C'est vraiment type aza modèle ni. Venanga dirango bimarango na epi pas 100 fois na Toulouse mon Amérique. Donc mutu moko ndenge. Donc tu ozo sala makambo oyo mboka tozana ngo souci yalinga asala le contraire. Voilà. Bon ça bana Gauthier c'est OK. Malgré yo ningo yo ka ba Gauthier te folie ya bango mais Gauthier c'est yo kuka. Gauthier c'est bololo.
Babi comment va goûter comment bangisa. Voilà orchestre ça na Mwanda. Bazo ngai déjà to. Na moni bazo benda na déjà. OK. Na tire lelo na ba pourquoi. To zaza na ba de retour bazale kuna malgré biso. Na kinde na ngate gouverne golwa. Parce que les gars OK ndate pour battre la mboka mabele. Baninga musupe bakendaki eza bien. Papa on va za ya biso nyonso. OK. Donc ils appellent tango o ngana koza na contre-temps na yebi ke tari ngango uza. Na tango ngana koza na contre-temps na yebi ke na tango pe bango ba na contre-temps biso pe tuza. Voilà. Ça va, il y a pas qu'à te couper sur la souka mais le lot le mélange comme moi muke pour te expliquer ba kongomani ba o bazo mi tout na ba question. Ezala ki ndenge nini ezaki na bosi ba réponse na bino yango. Ba analyse a bonde sengara. Voilà, tout comme sur la souka te ya pas kana éviter mot de l'affaire o le blaba golwa nini et puis ba mbote na poto ka bwana biso. Donc Boda Fashion na yebi ke Yves Cléter Mobali affaire d'homme Jonathan Makengo prêtre ba tuna DJ Sabin Magali Kumi. Sena kubusa na te Carlos Villa. Mikolo Mato mo caractère. Ete yaza Alpha pe Omega adoptanga. Na kuma na mwana. Voilà. Na kuma na mwana donc ndenge zali na bagulwa nyoso to bomba mbongo na musenge vraiment. To pouvait que to likaka bango. Musenge la kasi na songe liputa. Libe to bomba mbongo na musenge to la ke to likaka bango na ebele malgré bango pe bazala mais bazana mikie na bakarti. De to likaka bango soki to sombi dynastie na biso. Vraiment ndenge tout ça qui n'avance il y a ba griffe les grands sapeurs na ebike isa unga nona 9 fois boss na ebike jour on a vraiment pour la journée moko to teka $170,000. OK. Déjà la nombre bateau ba somba iso ba somi biso to za besoin ba titre honorifique wana te ya ke to ila ensuite to non disque do non to somba dynastie na biso premièrement ezali ke to somba artiste to tindaki asala musala ya malamu papa Hervé Ferregola asali musala ya malamu parce que tikali devoir na biso voilà bagulwa ba fanatique ya la bonne musique to somba disque ya papa Hervé et uzana kitoko makasi kitoko ingénieur Maraboyembi en tout cas dépôt pour mettre eloko wana kilelo so pesinga $200 ane otsesila ba okabila o na musana yo okotsa $20,000 donc au municipal on peut nazo senga nazo ebisa bato tango nga nazo senga yo ozoboya poza na woza yo lelo soko kwe voilà osengi penga senga pesi te tango ya comprendre vie yango wana mutu oya comprendre vie eza mutu akabaka te a comprendre vie. Voilà, merci beaucoup Yapa Kabarabi Moto à Kabarate à Comprenavité. Voilà, nous sommes à la fin de notre mission. Les abonnés, s'il vous plaît, vous s'abonnez, vous maximisez l'abonnement à Bino et ça la mission vraiment bien. Congo est un officiel télévision et la chaîne Bino et ça on a pour la conseil la Bino Moussala Kitoko et l'équipe de Congo est un officiel qui était à Mwanda. Donc là bazo ya pena pour ba ya lisusu. Total, il s'agit de combien plus fort Moussala et l'équipe Kitoko. Donc, moi et mon équipe technique, nous vous aimons énormément. Joyce Atumba, je te salue affectueusement. Et Papa Clovis Frimpa, je vous salue. Et quant à moi, Katifola, je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Bye. Invitation à ardoise. Mais avec Given, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow l'ango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison Given. À Bossali Minoté. À Tcheli Minoté promotion. Angolais à Pamba. Maison Given. Badingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.